Dynasty Music. Covid-19, ennemi du peuple, pandémie mondiale. Respectons les recommandations du comité multisectoriel de la riposte pour lutter contre la propagation et la contamination du coronavirus. @Water. Le 13 avril, il y a updates on a tali lelo, il y a des cas sur le monde. Coronavirus, nous avons 118 623 morts déjà. Alors si tu diviser sur le nombre de cas confirmés, il faut 100, il faut toujours fois 100 pour nous avoir proportion en pourcentage. Ils ont fait 6,2%. Il y a spreadability. Voilà tout ça quand on minutes. Tableau monsieur qui est Hollande après, place tout ça la la différence entre la bactérie et le virus, parce que les virus, il faut qu'il y ait une différence à bilo pour tout côté na kasi to comprendre, parce que question na ya makasi motuna na ya makasi ezali lelo makambo ezali ko bima makambo ba virus e obima ba virologue ba tu ya mayele o batangaka ba microlobi ba ndeko na biso basala ka laboratoire. Est-ce que tu causes à peine à tout péter, na yebi ke bon moyen, mais côté moi que ça veut ma volonté. Que tu me côté na kati to tanga ba virus source na bango ça la net bon temps ba luka ki ba source o ya ba chauve-souris yo. Ezali ba point o il ko permettre bango pour ba luka ba solution. Mais si lelo ba chercheur ba sali ko luka solution, ba ko kende toujours par rapport à ma point haut, on est toujours par rapport à ma calcul, à ma mathématique. Mais bien sûr, moi, je suis ma mathématique, mon arabe, et l'on est comme un bébé. Je suis comme ma biologie, mon akaï, l'on est comme un bébé. Mon tournant n'a rien à l'ibosser, c'est la biologie, la épidémiologie, la statistique, la histologie, la pathologie, la microbiologie, la biochimie, la physique, la mathématique, la cour résalie belé oh et ça la recherche. Est-ce que nous qu'on a biso vraiment moyen il y a que lobela yango ezali moyen il y a que tout na mituna na mino qu'on a biso pour faciliter compréhension et causal pour lobipé to banda pi kozo ba solution na ba problème na biso ezaleli petina ya bobongo yango wana totala toyoka totuna na mituna polobi et tozo biano peto bimisa makanisi ya sika to continuer na ba plancher o elandi. Merci na bino batu boye bozali kotala, merci na bino baye bozali na makanisi surtout bilenge ton côté na vidéo o yotali ozana moninga na moko elenge bolinga okabola mama maele ngana e ba attendre banda okola to banda sa mo ba devoir ozaki na mo ba groupe d'études makanisi za ndengona tous en un cercle mongo boye ya batu ya mayele na ba secteur nyonso. Il n'y a pas de sous métier, il y a que le sautégeant na ba secteur nyonso moninga na moninga mutu na mutu aya na expertise na ye na connaissance na ye pour te bimisa makanisi ya sika. Merci bobongo makanisi ya sika. Il faut porter le masque pour éviter la contamination. Portez les masques pour éviter la contamination. Ici, nous savons que Congo est fait. Merci,